Faute kozala ya nani Jaco Mudingai vitesse. Faute kozala ya nani na Congo République démocratique. Faute kozala ya nani bana ya poto. Faute kozala ya nani Jeninda ya Kayembe. Bomoni mboka ndenge komi. Elilingi ya pamba. Abandi ko bangisa mboka mobimba. Lelo tozo beta masolo. Nani atinda kibino bo humilier américain ayakawa. Bobo sani lelo bokobi na posa ya ba américain Mike Amer alobi kakuisaku. Akoyate akokutana na mutu te. Akokendina rendez-vous ya mutu te sauf rendez-vous ya Fachi Beton Mfuma Ditunga. Bobo sani bolakisa américain musapi na aéroport ba muselepo ba mende ba chiba ngobo yo américain na chakabi bomoni lelo ba réunion elembi batu ba réunion ezalaki na Kingakati ba changer komi na Kisantu na Mbwela pour basi basu information que kuna na Kingakati basali prison tous les députés enfermés kanga bango kuna di yo olingo kima oki ne pas Fachi oh non kiongozi nyoko zala wana di sikoto yebite kuna bako kende te bako kende te. En réalité, émission Lelo, c'est une émission spéciale. C'est juste pour nous sabino que makamwesi la kala. Est-ce que vous comprenez? Consultation officielle et bandi Lelo. Mais consultation officieuse. Et si là, ils étaient distraits, les voleurs volaient. Est-ce que Boyebi expression wana? Les voleurs volaient. Bango balakisa ki Fachi, bango bala danger, bala na mbongo. Dans le pouvoir, va débaucher combien de politiciens, combien de têtes. Maintenant, Bango peut pas kanisa que va député nous aussi va kenda makamose sila kala. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ce sont des rumeurs? Tu voyais pas Mikolegoya, mais selon certaines sources. Consultation ici là. Oh, ils ont peut-être kubongisa, harmoniser, vimbisa, ajouter. Donc, basi ba lamba biloko. Ah, facha mystique. Batu tout qui est distrait. Si quoi est comme kaka moi cube, moi ndembi, bakisa moi mai. Pour biloko, ils sont vraiment délicieux. Mais en réalité, makambu et silakala. Bango balakisaki biso, balakisaki Fachi, qui baza danger, baza ba professeur. Mais nangonga muke, discours il y a 6 minutes, échanger makambu nyonso. Qui peleke ces akuna. Et puis, ba réunion yo ya FCC. So qui est zalaka pour le développement ya Congo. Ne lelo to na ba gratte-ciel. Ne lelo ba na batanga réellement ya ofele. Ne lelo Dubaï côté le matin na RDC. Mais pourquoi tout ce temps ba ça ba réunion oté? Pour l'intérêt général. Si quoi comme ba réunion ya ko banga, ba réunion ya fidélité. Yo, olingo kima. Ouais. Alors,
Oh non, kiongozi, non. Dis, baga iko wapi? Baga. Takupika bumbafu we, takupika we. Chef, moi je ne parle pas Swahili, bon, je me débrouille un peu. Kuya kwanza, kuya hapa weye. Weye anakukendaka na IDPS. Anakukutanaka na butu musubuhi na Chilombo. Te kiongozi, te kuya anamupatie bagam kupika weye mikono hapa. Ndiye komi bongo. Nani akokende, nani akotikala. Bazui baga ya kuire. Donc mutako beto asali yaki li bende. Donc soko zukaka moko. Imaginez la suite. Lelo bakomi Mike Amer alembonga COVID-19. Ah, elongwe eteni longondo. Elongwe do makama longondo esili. Balatisi yango ambassadeur ya États-Unis d'Amérique. Kaka po alobi. Ba rendez-vous na bino wana na kokende te. Oh, yakana nto causer. Yakana nto sala na parlement. Parlementaire koto wapi? Esika na yoki bangando bakomi na nzala bazolia te baoluka batangolia. Na kokende te. Bolobaki yoto boboye ingérence. Je vous informe, chers internautes, batu bakati saki na Braza Rolanda Fachi. Liste zali natanga bango. Natanga bango. Bakekuna bayebo efacha lekiboy. O sala ki abalandi bo facha bimeli boy. Bakeko lukana président Sassou Nguesso. O sala médiateur to sola kaka. Yibisa mwana maya chana se. Ava chef de l'état da mwana maite. Ça soit si bango me ba terme o yangote, o ba terme de la rue, mwana mai. Ça veut dire quoi? Oh non, mwana mai achana se a prouvé biso que vraiment azali kolo a beti politique mystique mais toyoka na to solo la. Na yebisa kabino eloko moko na ba émission na salaka. Des fois on rigole. Mais na yebisa kabino na seya koseka oyo. Bolandaka, boyebi na Angola. Na Angola, soki mutazo biso makambo na seya koseka. Hein? Ado takineyo. Vérité nyonso nde yango wana. Donc na Angola so mutazo biso makambo koseka. Ah, yo produire na mabundi, yo produire na kokonde, kaka na koseka. Zongisa. Soko tiki kakeleki. Nangola so simelo mulangi. Simba mulangi malamoko. Ndebo négocier. Nangola za ngwana. Donc na se ya ba maseki to seka kana biso bona ba émission. Émission na ngwana moko comique. Mais ba message bozo avec beaucoup de considération. Na yebisa kabino un jour. Mukolo boko mon chef de l'état Sengi aide ya armée libanda makambo ya sérieux e bandi o batala kanga mingi boyebi lisusu na lobaka lisusu boye mukolo mo konzambaka ko mona komi bloqué akosenga aide ya libanda ya basoda ya libanda alobi na Brazzaville na lobaka ngote o batala ka ba mission na ngai na lobaka yango déjà mais bon mona ka émission to seka pour une émission anti-stress, mais beaucoup de comédie mingi na kota na kata émission. C'est une émission purement pédagogique. Et voilà. Mais bon la style facha do beta. Ake makamusu ya Braza, abimisi makambu ya aide militaire puis que bande ba africain ba sunga biso pour na est ils ont l'embrayement. Pourquoi? Pourquoi asengi malamoka tena ba généraux na biso bazaliawa basi sa guerre est parce que ba infiltré baza trop ba commerçant baza trop ba traître baza trop ba étranger baza na bweko kota mingi place wana na suki wana
Vous savez, Dr Betal Masolo a été Longondo Awa, Mokondia Saoudi, Baloba qui yende a géré ma bain, bon ya Covid, le longweye, Ishala, et comme Sikoyo, ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. Na profiter de l'occasion oyo. Na yebi sabino. Batuba comment peut critiquer ba médecin congolais. Batu ebele ba kota pe na se mabele, il faut avouer. Ils appellent ba qualité et ba médecin congolais, qualité et enseignement. Alors, lokola mokonzi ya Saoudi, docteur Eteni Longondo, l'homme à la Bakos, Engambe Mobali, autorité morale ya iso Chouapa. Azuli sous décision. L'homme qui m'a fait un médecin, le comme je makambu, ya kotala, nani il faut la médecin, nani la cause la médecin. Munga dans tant comme hôpital té, pour lancer la publicité m'a contre hôpital wana. Mutu auti na ndako oyo nga na mona. Na santé, c'est-à-dire masse. Mafuta engambe mobali aye na hôpital. Azalaki na fièvre. Fièvre dalaki makasi. Le temps basala ebe examen. To ba analyse. Chers internautes, munganga aye na sérum glucosé. Oh, par exemple, ça gagne no mai, en attendant, ba résultat bima, basa la ordonnance. Sans pourtant koye ba ceux qui mutu wana to ya sucre ezandenge ni mutu wana kufa na misu na ngai. Bande ko na ba cataforme. Bande kona ba cataforme akufi bona ngana otale wana akufi na moins de 20 minutes akati moto nzoka zalaki diabétique yango Eteni Longondo dans le numéro 1 qui para santé ya ba congolais il s'est décidé c'est fini ko pesa batu ba diplôme et surtout ba médecin. Faut avant muta zwa diplôme asimba nzoto ya mutu faut zwa formation ya solo vraiment balakisi balandela ye pour nous sommes tous en danger. Moi si mataki lobby yo yebite OK kuna maye koma lokwa leka mususu moi tonga boye moi mai boye bana batikali bidilu okomi mvumbi ufuiri nde mokonzi ya Saoudi akutanaki na homologue na ye lelo oyo atali makambo ya enseignement po bafongola misu balandela nani akozwa diplôme nani akozwa diplôme ti botala ndenge lekaki. Si je parle le même langage aujourd'hui avec Marquis Matangila, mobali ya mwasi ya pembe, lelo ya esimi kamera ya tindika. Lobe zalaki kimbiolongo, ibandulula, lelo Matangila, Marquis. Tindika Longondo di.
voir mon collègue de l'ESU pour qu'on puisse discuter des problèmes qui se posent au niveau de la formation de médecins et des infirmiers ici au Congo. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous assistons à des facultés de médecine, à des instituts supérieurs de technique médicale qui poussent, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de privés qui se sont lancés dans ces genres de commerce, parce que moi je dirais plutôt de commerce, tout simplement parce que ces facultés ou ces systèmes ne répondent pas aux normes. C'est ainsi que nous avons dans le marché de médecins et des infirmiers qui ne sont pas de qualité. Et je suis venu voir mon collègue de l'ESU pour qu'on puisse étudier, analyser d'une manière approfondie ce cas et voir comment on peut procéder à la fermeture de ces facultés de médecine ou de ces institutions de formation supérieure des infirmiers et qui poussent sur toute l'étendue de la République. Donc nous allons, je crois, créer une petite commission qui va analyser cette situation et qui va revenir avec des propositions et des critères. Et nous allons utiliser ces propositions pour commencer à fermer ces universités-là ou ces facultés de médecine qui produisent des médecins qui ne répondent pas aux normes. Voilà donc le but de ma visite. Et je crois que déjà ce soir, nous allons procéder à la création de cette commission. Et peut-être à partir de la semaine prochaine, la commission va commencer à travailler pour que nous puissions agir le plus rapidement possible. Le président de la République a une vision, la vision de la couverture santé universelle, et nous ne devons pas implémenter cette vision avec des médecins ou des infirmiers qui ne répondent pas, qui n'ont pas qualité, n'est-ce pas? Et nous devons vraiment faire attention pour que le produit qui sort de ces universités puisse être des produits de qualité et des gens qui vont vraiment travailler pour que la santé des Congolais soit améliorée. En fait, au monima kambuya santé ezali na étape mibale. Étape ya liboso nga na former ba minganga na niveau enseignement supérieur et puis moninga na ngande a utiliser ka bango na terrain. Lelo aiko se plaindre à lobby batu mingi ozali kotindela ngai ezala ba médecin ezala ba infirmier bazali na niveau T. Bazali na niveau te yangwana eko se plaindre et si kabiso to forma ka bango pe ya solo to moni depuis bambule uti koleka ba faculté à médecine ba ISTEM institut supérieur de technique médicale et comme ebele pe qualité zali kolandate so pona toko ya na makambo ya arbitraire te yango to lobi biso mibale to yokani to tia en place commission ya bato mayele bato abwanya oba kusunga biso poto résoudre problème wana parce que santé ezali liko eloko ko sekana ngote okoyi ko former mécanicien na ba erreur akosala erreur mutu ke kofi mais nzoto ya moto to tâtonner na ngote to sakana na ngote yango wana ndeko ayeko mona ngai poto trouver solution rapidement et solution ezali ke ba oyo ba faculté ba système oyo ezali ko remplir ba critère te ba condition te ya ko former ba médecin ya malamu ba infirmier malamu il faut to kanga yango tangu na yebisa kabino oyo ezali tindika télévision awa ezalaka mpona kopesa bino premièrement ba information oyo etikalaka ezalaka mpona koambelire mwa ba commentaire mpona kobongisa émission ezalaka moko pédagogique émission moko anti-stress. Merci na élément botali bomona comment Etienne Longondo aza toujours proche ya peuple congolais na politique na ya proximité. La santé d'abord. Le peuple d'abord. Chers internautes, Rouberwa Basengiye a démissionné. Tangu na yebisa kabino moko bondi makate doute pe ils ont vraiment ba congolais. Chers internautes, Kabila au pouvoir. Nani a kozwa courage à kobengisa Rouberwa azwa parole donc devant les parlementaires ou devant le peuple.
Nani. Il était parmi les plus forts de ces pays. Voilà. Roubera comme Mbeyambeya. Balobi, il doit démissionner. Ba pouvoir wana ici là ici eleka. Ba député bazo bengi Sabino. Maluta Didi. Toyoki sangwa mabe pona bino. Oyo alinga vimba akende. Oyo alinga ba problème akende. Il semble basi batinela ki rambo ya chini liste ya batu nyonso basola ki na kuzu. Soki osolola ki ko kende te. Bako chao na poto. Oko barata likofi. Soko bare moko babandeli à zéro. Mais lelo consultation et bandi. Soki nzabe alingi lobi na kopesa bino liste ya batu bakuta ina mokonza mboka lelo. Nakotala. Nako-analyser. Peut-être là pour na bango. Na ebiti. Nakotala. Lobby neb se bino banani bakende ki déjà. Na ba na kocha caméra cachée. Pour exemple ngabongo masusu te, mokonza mboka alobaki déjà. Après consultation, mokonza mboka akoloba de nouveau. Ba décision ni ya zui pour l'intérêt de la nation. Fondation Moyo Namiba. Fondation ya solo l'équipe fondation nyonso na confirmé na Kasai oriental. Avec Yemoko madame Linda. Mon thème ya papa Mampuya. Ba salutation spéciale Nabino. Clin d'œil. Naye moko vitesse. Mudingai. Jaco. Mudingai. Jaco Star. Clin d'œil également. Na bibishi mwika mwasi kitoko. Na ilongi ya Fachi. Moi si kitoko na ilongi ya béton. Mwika bibish. Merci na Mpumbu Angèle futur député. Merci na Jeninda ya Kayeme bango et Ratarakututi. Bref, pour na ko clôturer, tope ko boucler la boucle. Il y a émission lelo. Na yebisaka bino eloko moko oyo Fachi ayebisaka ngai en privé aloba kitindika yebisa batu balandaka yo ke na ko trahir bango te bazala na confiance nanga bozo mona nzila to koti qui vivra verra qui vivra monera wana dali Marie-Paul Matayamvu ba propos nae. Na lela bino ya trop beaucoup de love. To se soutenir mutuellement. To benganaka, to sololaka. Pour l'intérêt de la nation. Bo soutenir Fachi na ba prière na makamutu. Bo moni ki peleke sinenge koti. Nana ndimaki discours il y a 6 minutes et qu'on changer la donne. Qui vivra verra. À nous revoir très prochainement, sauf imprévu, demain pour les prochains numéros de Tindika Télévision avec lui-même, Molobelia, grand prêtre Fachi Diamant. Molobelia, Yemoko Fachi, Béton, Molobelia, docteur Chilombo, consultation et bandi. Batu batangi bakomwe ba mama oyo bakoya na consultation na position bakoyela. Lobby.